qui pas vieux non on a pour mon vocal les alaka passi banzembo beleza au début jusqu'à la fin zaka yemoko est-ce que yeba mbwana bon bien sûr on est avec ça kana ba chanson yemoko atikela mtesi pas cité non il y a ça le coup de esprit moi ça ouvert vers artiste na ya wa franchement na ça wa au moins lelo so totali parmi ba groupe pour biso za orchestre biso za groupe d'accompagnement de Fali et Poupa F victime ba orchestre o lelo yo yebi so tali bango bien au moins que tout ça tant musuzu groupe o ebima moi libanda mingi na ndenga mabete ouais vous avez groupe o ebima moi libanda mingi ça veut groupe o boyeba na passe pena bino ba musicien non toyeba na passe ndena zabu comme na manite bato tout bon Mosanto azama tout molimo mosanto ça dit que au monde na boy naza artiste oyo bato ba otala biso na émission na yo poto na poto voilà bato ba otala biso ba yebi ke oyemani oza na succès mais musala ezate on est déjà défaut makasi oza po oza na musala moyebani te kiti ya yo moko nde muto yebi ke nga musala ngeza musique yango esengaka nini il faut nazara trop nde to sa no émission boye faut naza pena ba émission ba TV to lekaka on est autres dépendre na mutu so yo monique mutu wana yebani te kendo lukaye sa ne émission ba poani yo yebani te www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Everybody let's go. Hey. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout na babiloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Péné. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends dans la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Voilà, bonjour mon daté, bonjour Paris, partout dans le monde, puisque nous tous allés, Laetitia Kouya la métisse noire, toujours l'émission Tolobela, na Lobela Ragnon, ce bilan Moboye, Laetitia Kouya la métisse noire, Balobi merci de l'année poto na poto la midove, Babi la midove, de Makam, vraiment. Laetitia Kouya a monté na plateau, Azabo on a grand artiste, Babi musicien, chanteur, ya mon nene, oazo se perception Mikolo na ne, oya tika bon, on continue toujours. Binomoko redécouvrir le Rona Laetitia Kouya grand artiste Emani Emani a ça bino plaisir bino mozo kadia na kasa album déjà so Monica Elongineka ya pamba déjà koto ça déjà au CPLI musicien ya Fali Poupa Babi elle la biocha
pepe de wolo lelo nde tomeko betane masula musique ndeni mouvement basango ya mouvement to ko ngote pa Emani parce que Emani ya buka na raté asa toujours na vitesse age kande bino bolinga ka bonjour Emani. Bonjour. Na sepeli bonjour na batutu voilà na biso soza na moi bonjour soza na poko na pesi bonsoir et puis na site na biso poto quoi la mine d'ove vraiment malgré tout l'été bon pesi ga moto Emani bino so bolia biso muto liaka pa na bino so bino mo sala boy eza passe makasi vraiment bino bolela so biso voilà balanda poto na poto bali ba découvrir Emani parcours na yo ya musique obanda wapi et puis nan lolo penda sali ke batu lo si to vandi we baba ke na plateau Laetitia kuya yambe Emani. Bon Emani auti na ba église ba chorale après wana et na yo kuzala na okese mo ba masa to zana okana bandalo wana na bandalungwa et étoile musique après wana malgré tout notre travail na étoile musique mais tala la temps ezaki juste pembeni to zaka ba voisin quoi pour tolo ba fondateur ya groupe ezaki venanga Moza Malanda on a obenga noko et tokanga mena bandako tozalaka ba voisin et nazaki chaque fois ceux qui bazo travailler na au Karabango ezo bakisanga pe susu mo ba idée et na banda pour tala tant que ba travailler na tala temps na monaki kulutu na fali pour pa epazalaki chef atelier kunyanga otozana lelo epazalaki Jagalo chef Zagalo pazalaki moi ba artiste pe belé baleki na tala temps et on sala ke biso to nozala ngala zayi bateau na zayi parmi bateau bazali so bon répéter na fanda na otala bango na ozoka ba leçon na travailler et puis le lolo penande penzamba sali mais tant usikoyo El Mara le king Fali Poupa mon vieux tant ko longona tala la temps ke quartier latin ndinga sko place na ko remplacer sko na ko kota na kati ya quartier latin et putain de bana ko kota na kati ya tala la temps boski singa bandeko tant où il y a quelques kurutu na Fali Poupa tant ke quartier latin parce que tigali ko na tala temps ba tala nani yo akoya pe tout banda sur travailler à couvrir moi ba trop ngasi ko na zana moi avantage ezai pa na ngeza nini place ba banda répéter na tala la temps toza ba voisin to kanga misa dit so na sauter ka mire na côté place ba répéter ça dit na zana moi avantage oyeba moi répertoire déjà ton na côté pe et ça la na banda beta moi drum so na longo na drum na kina mbunda ngaza ebongo tellement na zeka na kati na musique banda osala et tomber parce que to ba junga pa fait moza singa no ni vana na wana yimba no banze moni wa mouvement awa ya tala la toyoka na bando yimba na mais wow peut-être ça dernier répertoire ça tout orienté tout l'extendé ni ba yimba na do ré mi fa sol la si do pour na zaki tono yimba mo atamusu na bandit bo na voix c'est na matina na zulu kolo et comme ça embriema ndesko na ko zonne ma vrai encadrement pas fait Moza Malanda personnellement malgré toi tika biso bon ils en zela ou biso tout le kana biso et à cause là que mais dans une formation on a travaillé mais après on a attendu à kinda kufi tout tikali na tala la tata na tena bibo siko comme la côté dernier sengo déjà kopango de apena linga ngomingi musique eza musananga na ko kinde siko pas venanga depuis tout savané que je salais à passer mon bala mère la biso piscine chala et na pesa mambote na travailler pe na venanga depuis tout travailler moi tembela après wana na ko longo siko na yo ko mapa ya venanga JDT muloko c'est un peu ça y a on déplace ndé mana vandi pe suna travailler tout ça l'album il y a artiste principal tout ça l'album artiste principal wana ndi maloba ke made in kin ba musicien ba artiste na ngai ba sala ba solo vocaux ba ni ndé peut ça ba solo vocaux après wana ndi na yo siko ko kende obeta support pas grand frère na Fali Poupa le lorsqu'on a F victime. Voilà, merci beaucoup. Première vocale na yo au salaki et pas vie na yo JDT Mlopo ba sali a pas ça déjà. Est-ce que kokyo c'est la biso sur son moment muké? Na salaki vocal na salaki na acteur principal les ali arrête wa mobalingi bacha très digne na kata boliwanga na yo Félicien Sanga bon faut pas comprendre pour ça ma mot na bosani moi kala Emani aleli minyoko na ngai ekosilaka te Olga Zalengi yokomosalaka lokola moto elingi nete après na nesa sufokali ya mami bakemba
oyalewa marquis lelo la nini conseil à casque muteba aloba ke jamais jide kokwe tsamaka nati ata suwana na couleur de la mort quoi nde na tchai vocal wana après wana nde toko kabwana fina nga JDT. Voilà, merci beaucoup artiste mais la kati orchestre wana pas JDT batu ba yeba ki openza te ki mani azana malgré tout ba vocal ba ni obima pena makasi te comme le long de ngozali. Bon, ils ont encore ma combattant. Moi j'espère que les losos batu ba bi moins mani na ndenge le lobo yebela moi muke boza ipe pata musupo na travailler na fina nga JDT parce que na za ipe trop média, tu vois. Et à l'époque Nazara chef d'orchestre et à groupe, il y a les marquis. On a travaillé, tout le monde a dirigé, on a moment où on a dirigé. Et après, quand des Arabes sont collés, parfois qu'ils ne soient pas supportés, c'est comme sous support, quand ils ont survivre. Dès que ça qui est au Cabon dans les bons, on a qu'un peu de porte hier, n'a pas coulé tout il fallait poupa, les kings, Nicolo on a les solos aigle. On a petit porte à table, ça peut petit nanga. C'est bon à jouer dans la côte à groupe. Arrivé na opa ya vie na yo fallait poupa ezaki ndenge nini baninga bayamba ki bien ba pesa ki quand même chance. Oh bon bien sûr na golo baté que no ba pesa nga chance te pour so ba pesa nga chance te je m'excuse na nga pena za bien na bango te le long de tozali bien sûr na bandé les amis moi passe mais avec le temps pour mon ninga temps na zaï pas fait na agilité pas ex-patron na agilité na zara déjà na esprit son na kutani na artiste photo solo là bien tu vois. C'est pareil, les lopes à bon, saute solo la déjà bientôt sur un absorbé, saute tout solo la raté, n'a censé être national moutonnion, on se comprend. So ba état d'esprit monsieur spécimen en haute, simbité, mais l'obité que toza ba ennemi. Et ça que tant mususu esprit nangana yo et simbi na haute. Ah makile tout est na haute na tiki nanga, nga peno sanzia na yo pour sanzia na yo. Mais tant na kotaki ils aiment moi passer bien sûr d'abord moi ça me soute on soit na bon so peut écouter na ba émission to coopérer ya ndeni nya to causer mais tant na go beta pe porte ba non copé ba mbenga bien et jusque là pe bolingo weza na woto kende bien to kenda bien. Et pourquoi pour ne pas fallu parce que l'orchestre c'est belé makasi ba vieux homme sous bazalo ko kepe na pas vieux non ko folo midé ranson basé belé ba misi basé belé pourquoi yo linga ka ko toki ka pa moto déjà mon qui avant. Bon ça le cambo choix. Et là, le Cambodge, on a déjà des gens Nazala déjà fanatique. Il a fallu pour pas. Elle mara Nazala déjà. Na bête l'histoire. Tala latin. Azara na tala latin. Après on tala latin. Azara dans ma New City, na babandalou, na ba New City, ba orchestre, ba kibinda, kenda. Au monde. Nazala déjà fanatique na yé. Exactement que Paul Lelo na zo travailler na yé. Voilà, je te na lo bango déjà pour na bateau ba tabso. Nazala déjà son tala na lo bati. Ah, kulu to kende bien. Les lopenza mbasali tant na longwe pas fait na JDT na ponika na kende kuna po ezaka choix nanga ya choix nanga mutako boya ngote. Ah Emani merci beaucoup non mon avons talent makasi za pa no benga na ebike pas vieux no wana pour na mutata avocat les alaka pasi ba nzembo beleza au début jusqu'à la fin za kaye moko est-ce que yebi mambwana. Bon bien sûr on est ça kana ba chanson ye moko atiki la mte espace te hein. Non, il y a ça écoute na esprit mo aza ouvert vers artiste na ya. Wa franchement na ça wa. Au moins, les lots sont totalement parmi les groupes. Pour biso za orchestre, biso za groupe d'accompagnement de Fali et Poupa, F victime. Ba orchestre o les lots yo yebi. So totalement bien. Au moins que tout ça tant mususu groupe o ebima moi libanda mingi. Na ndenga mabete. Ouais, vous avez groupe o ebima moi libanda mingi. Vous avez groupe o boye bananga na passe pena bino ba musicien. Non, to bananga na passe ndeni. Ndena zabu comme na ngemanite. Bato tout bot. Mosanto azama tout molimo mosanto ça dit que au monde na boy naza artiste oyo bato ba otala biso na émission na yo poto na poto voilà bato ba otala biso ba yebi ke o emani hein yo misele la combo na emani non yo chance misale la ka déjà combo bon ezaka ndenge artiste na artiste nda travailler ka mais yebango ba artiste o pe bazali ona F victime ba yebani preuve no yeba kabuya Kabuya mutabwaka bazo beta na krokos Kabuya c'est normal parce que Kabuya yenda bwaka mais côté sko ba chanter côté chanter ba chanteur bazali na rotangelo to banino na chef d'orchestre na biso télé kumianga ayembani ayemba oh nisae mo yangwana oyebit ozisu bolo yang ayemba bolo yang
ozomona papi kalombo la bino monde bo kimaka bino mani vraiment te poto zara ndesiko omoni tisiko omoni nga kuna préféré tuna biso tuna nga no lelo mingi makambo album ebimi siko comme on contrôle koma wana siko na ke na o koma faut reconnaissant au DG lekani oui omo biso tona banzembo ebele banzembo ezebele so na bando tangelo banzembo na lelo moke to ko sike obike mission est vidée na ba makambo suso juste na sana posa na ibala vocal na poto chité na bateau tuninga na groupe na biso d'accompagnement ba mission na biso ba yebani so comprendre na tangelo chef d'orchestre na biso télé kunyanga yebani nga moko emani na yebani pofona miteka pit nga emani na mi yebani Bolo yang papi Kalombo chef de discipline yebani na kombo yoka tozo kende so bino boyebi te bokomela nga mais zate bato ba otala biso ba kombo na otanga ba yebi et puis ba fidèle bato ba kenda poto bazongaka yozo ba koyeba na pona okenda oyeba ba koyeba na monde ya musique na mukini okoza pe oyeba no mais ozaka emete na musala koyeba nelingo lo bateko bi pe kopo pardon biso toyeba ka bino ne nzela musala na bino to so musala ezate to koyeba bino te to na vandi boy na okinzembo mauvais temps na bimba mauvais temps mutayemba kinza bina filé ndepe na vane mani bo suno okinzembo te ezabo remani biso toyeba bino sima musa toyeba bino te ke pona ba voyage na bino na yebi ke ozolingo o memanga côté à moi polémique mais nga za polémique neni wana baza ba bande konote yoka na lebsao osola te nana bina filé. Oh, c'est mon jeune frère. Mais oui, ça me bien. Yoka na bisayo. Yoka. Maman na ngai. Oyambinga pesa nga pe tamba tu bota biso ba mona ke na zoloba. Na o répondre na ba question na quoi. Omoni lelo koyebana lingo loba te ke non. Eza succès to ko zapper na makambo. To tambola de père succès na musala. Tu vois? Okozana ozana succès mais musala ezate. On est déjà défaut makasi. Okoza po ozana musala moyebanité. Kiti ya yomo ne muto yebike nga musala ngeza musique. Musique ngo sengaka nini? Il faut nazara trop ndeto sana émission boye. Faut nazapena ba émission ba TV to likaka. On est autres dépendre na mutu. So yo monike mutu wana yebanité kendo lukaye, ça ne émission ba poani yebanité. Nga za mieux placé te pour na répondre na place na bango. Mais nga na Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a Mboka partout vous a Congolais de la diaspora au Somba Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a Congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babi non, to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté. Mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez ver beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et ce qu'on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas ici binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Yebake na monde ya ba réseaux sociaux au nyos. Yebake biso toza na moi une longueur d'avance par rapport à neni. Biso lelo soka lo na biso bimi.
yeba ke ezalaka na vitesse ya lisasi. Ça dit que bato bayebi mo bakomba bato na otanga chef atelier kunianga na bandeli Papi Kalombo ngai Emani chanteur succès mikolo babenga mo Emani chanteur succès to baixi suna Nathan Ambassi Cousteau Junior banoko baze belé ozo comprendre banoko baza toza bato yo to lingaka te to pesa rende pression oyo ba jo bazaka kala o tem moko na biso atelangwa mais boulot dimi parce que bachaka bato wana biso to abongote biso za rende mingi musala Emani non c'est la makasi na défense na elo na loba elle a la pioche déjà yemoko déjà soka betelo connaît déjà ningi sara je parle pas ya yé leader leader déjà ton abimisa que lokone za na ba vitesse moi je parle juste na bino ba musicien que musicien et musicien ne peut pesi o aye makambo c'est ça que moi je parle parce contrôle album et bimit album et bimit contrôle ozoka te album na biso contrôle yoka tozo kenema to bandaki obi to bande ba on système ya single to bande ba on to bete ba on kana suik to sala ozotana notronga okomona eloko te okotambola na ngai mokosimba eloko te lobanga na linga lelo obi kezo beta partout hein toye wana lisusu na mokile monanga zoba mokile monanga yuma pasi ya love moto tako maîtriser yeye souffrance ya love moko tako supporter yango lokolanga alita chamala mokile monanga zoba mokile monanga yuma pasi ya love lelo tomona clip nangwa ozomona pe makamna onde zo sala yo to bimisa sko album intégralité na onyo so ça dit 31 titres batu ba savourer ngasi ko mingi so batu ba yokanga na vocalo ba ba ozelela Emani nande ba no lingela pe ba yokanga batalanga kaka ba luka na kati ya album na biso ba omona titre nzembo za souci mokonza pesa lobi no Emani ocha vocala yona dino loso ça dit combacage ça dit muninga beti vocal kanda yo pe yaka na vocal kanda biso to kabungo epesa kake po mukile sa mo ndenge nango sikonga vocal nga na sali na yo tsango parce que il se bimite eza toyoka no Emani nzambela ngai maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye Pascal Chioka bara luba basekiriza bolingo bachalwa ya chibau ngana pesa kianga motema Manuel Pereira lelo ezofutanga semi lelo tetenda bolingo elatisinga pine Chancel Mbemba ndokite libombusa te nzoka bolingo faire soufaka boye François Babadi Alain Okita oh mon ça dit que na sali vocal et un message na ngoza nini titre nzembo za souci ça dit que souci na nga siko na eta na bibonga pour na fona ba tseza nini na che maboko na nga na moto nazolela yanga bolingo ekei après na suka na ona bakisi baluba ba sécuriser bolingo na bango na chibau pour nani ba sécuriser bolingo na bango na chibau parce que lelo baluba za soki balai obike mbawo chibau ezalaka pour ce qu'on tricher ba okangama na place ba ba que tricher yango monique ba luba kutu ba bien ako regretter ce qu'on a dit so na balaka na ngata muluba mais na ngala zatana moi sécurité ya chibawa ba luba parce que nga yibati a tricher libandati c'est le quoi makasi la midova oye maninde makambo obi ke tembesile oye bipenza na mdel lui expliquer vocal non aux amis musiciens bosso expliquer vocal no bongo et puis na kata vocal to sentiment mayele mo bina ka do lobi biloba lobate ça pour ma biloba lobate na makambo wana biso za mingi message. Et maintenant que là presque à la fin et puis que na zioka à la veille na yibi ko yiba to qui déjà morceau déjà ya vocal na yo o ezo bima on a côté promotion déjà c'est bon. Ouais, promotion c'est bon, on sent d'ailleurs ndeto zaka bona on sent des promotions. Kutu na bige tout à l'heure au sana président Sobe parce que na go beta tout obi ke biso ba artiste total na beti tout lelo na siège au place pour le président Sobe au sala musala na ya répétaka ezabongo la première dilandos ba tala siko et surtout biso to zaka mingi makam na biso to bibo
tout ça on attend tout ça là na ko beta tout natali et puis na nepe to kuta no to sali to profiter to sali promotion déjà on bande ko tout botala ngai na site poto na poto et mani artiste na bina sali vocal na titre ya nzembo ba komi souci boko ta na bo cliquer bo mona bo yo kan niveau ya message na pesi et puis pour na chite kan dezaka na pesi mbote na ba ndeko tout bolanda biso na poto na pesi Chancel Mbemba, joueur na biso kitoko, na pesi mbote na venanga Pascal Chioka, Eli Bombusa et pourquoi pas na elle professeur pour Mikolo to na système à aigle. Pour aigle à likola zo contrôler mukili. Biso Mikolo to na système à aigle. To pesi bango mufiku ya ba rumba. Pour biget, batu barumba ko te bango kutu bango mina bango na ba rap banini. Ah, tala siko lilo. Te ko le bango te parce que moi na cop na biso to salara. Il faut se rappeler na moi ba vision mon robot. Yango moni to kendaki pe moi na style libanda après to zongeli bango rumba parce que rumba to sale bango talabu amara de so album eza ki to ko na biso contrôle ki to ko boyo ka mabanzembo bozo atana bino na bike moi tembeza na moi bato ya mitema mabe mais na bato bana ba mitema mabe te boyo ka mal bombo comprendre banzela ni ntoke et puis bato bana posa mingi ba joindre mani plus 243 ya Willy Mouchen place aux allos aux langai 90 690 17 40 plus 243 ya Willy Mouchen 90 690 17 40 wana so bengi ozungai programme na biso eza les 30 oyo ya mois oyo ya tozana ngo to beta bongo présentation officielle ya album na biso contrôle ndenge bimi to beta on a showbiz après on besko to bandisco ba système so bima moi libanda pour décembre vraiment to fêter na kinte to kende pose moi ba programme eza ba Abidjan moi libanda te bomba moi misusu ko bande ko o ba moni ke bazui moi dédicace te bolimbisa na zaka ya bino et na pesi Gauthier Wing motema ya Iriana hermétique na moni bongo maître Fred quoi ba quoi na yo maître Fred place aux na pesi ba mbota trop et puis sans oublier na Cyprien Nzolo na pesi mbote to tu bats bambalo place aux abambote belé bobo kakiese o ayoki kombote kolelate à la prochaine fois matika songo wala mutu na ngai merci nayo et puis natika pour continuer pena présent merci beaucoup Emmanuel vraiment très ravi ya ko ya mosu na plateau na biso to se pela en tout cas misa simple boy vraiment so bazalaka lo roi yo ne makamo déjà bonga nango na komi presque à la fin wana na moni jo masikita motema ya mama Jeannette babi motema mama Jeannette jo masikita pourquoi pas Amos Lema ya motema ya mama Kati babi Amos Lema motema mama Kati na moni mo pire vie na nga moko balobi HB son nom le professeur Henri Bokechu wana ba gros bisu kozali pourquoi pas na pesa maître Fred Makwash ba bisou makasi ya yo ko tara polémique na micho la problème nini ngala ko bosa na micho na pesa mbote na patron nga el professeur Fali Ipupa le king et puis na katia the king El Marabios ça dit que na katia disque na biso contrôle denzembo. Ah, c'est celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Faut que dit niveau présent yembi mère. Ah, wala ne no linga wa emele na des choses exacte chose. Ah, wana ne vraiment. Ko kota langa ne na ota kombo na ngai. Bambanga ya kolianga bambanga. Bambanga ya kolianga bambanga. De longues jambes. De longues jambes mère na biso na ketchup. Sabi ke mama o azana mutema munene. Yem dazo sala ke le lobo sa sala na kimia za romitungi sama. Santé est bleu pour voir na bas na mino mais oui, kasi yango na. Yo na lobino c'est lui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. Il y a un monde imbélé d'enzembo. Quel devoir. Nabi Henri Bokechu, babi Henri Bokechu yende makamu mikolo na poto. Mon tonton zo sala ita bien makasi vraiment ngana célébrité zo sepela makasi balobi tonton Zanzeza. Balobi so pedozo ba kombo foko bango avec beaucoup de respect mon compte oya kangi France mobimba bana France tout bazolela na kombo ya toto Janzeza na moni pengo si pote ya pembeni wana jamais na koko bosana na moni tonto ya ne chimbombo cadre mboka oyo ya ne cadre mboko rock matombi pe bosana mon pire vie ya rock matombi babiso atro bisiko nyoto zali kuna na bosani te balobi Josi merci beaucoup libérez nos plateaux ngaka boyaya na bosanité balobi Josi kitoko pembele komba papa nanga pembele Josi vie nanga moko balobi Josi
kitoko pembele muninga ya Jo Mas Masikita Jo Mas Masikita voilà en tout cas ça passe makasi yo mamango zile kwa silika po bakombo leki tellement ébélé vraiment bolimbisa moi mkeso nazo kata tala kato wela ngonga ata la deuxième émission na Koko Bwaka balobi Jojo Mangwasi elongi ya tembe la tosha tari en tout cas Jo Mas Masikita ko bomanga na batuno o la tosha tari vraiment bakoko bisu bosa tellement belé le tsaku ya rolemba bino tena mabanga talaka bino ba vie o bazo sala ngabi lokwa ba vie tonton na nga moko na lingami nzeza na bosani te ba bon séjour balobi ye moko balobi soko kutene fufukama apambola yo mon pire vie o azo sala elengi makasi azo pesa kitoko makasi pa ya Laetitia Kuya voilà mon vie azo pesa elengi makasi ba bon séjour na kine adrisha motomètre balobi soko kutene adrisha motomètre fukama pambola yo en tout cas mon vie en tout cas merci beaucoup vraiment na sepeli talara oya yo Laetitia Kuya yango et puis ba gros bisous à mon boss qui va boss tout boss qui va tout internet azo pesa elengi et puis azo pambola balomi la mine d'ova na ebite zele bri kuna linga boso na ndo boka boyo ya ko toka pamba ebika ke libanga na ngale bosa na makasi ba grand merci à la mine d'ova et puis na zele bri cameraman moko swek ki Mr Steve amona na lisuste pamba parce que yemo ka bimi wana ya ko kalikamba fo chanter babizala na mbango tokutani à la prochaine bye www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege mboyo lele